koinda. Botuninga te, bana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijani wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Bana poto bana partout bandeko balandi émission na biso ya solo tozana pasi tokolela Jacques Mukoza Mangwaou ndenge wana maître Pai grand yaya boyebi azali kosala art dramatique to pe théâtre Mangwaou atikaki biso na mikili ya poto précisément na Paris tozo kablama wana libota na ye na baningane ya musala toza awa na place des artistes wa pesika toye poto graver kombo na ye na ba mémoire na biso to pe na place des artistes awa pona ko perdre image na ye te poto garder kombo ya maître Pai tebake na sango ndenge komama awa papa Tumba Simaro ndenge papa Wembe komama awa toko mapel kombo ya Mangwaou maître Pai awa ki atiki pe kombo na ba anal ya art dramatique ya mboka na biso bomona ba artiste ebele na esika oyo pe libota Mangwaou maître Pai eza pasi nzambe nde apesaka nzambe nde azwi ezalaka pasi kolela ndeko na musika maître Pai bakokunda ye na Paris biso tokolela na Kinshasa pasi mingi toza awa na Koko Dema na reportage na biso ya lelo baobsèque ya Mangwaou maître Pai bokomona bainterview bokomona ndenge koleka nyonso na période oyo toza na confinement kasi tosala koboni Koko Dema elongo na ye toko bareportage na biso. Ça fait mbai bazalaka sous ensemble te na président nga Mbaloso mona ndenga musala malgré ça libanda mais président nga zui passi directement place azalaki à l'est et puis bandi ko benga chaque jour pour aller par état de santé ya camarade na ye ya ami na ye ba souffrant na ye. Alors deuxième souvenir ezali jour où ayaki Kisasa auto ya dernièrement awa net nazolo ba ke mort na ye eza lokola au revoir kaka yeko tala biso tango ye première fois na répétition kotika na répétition boye na bana ba telemba ya mbabi simba losombo simba mwana na maboko mwana o azolongola biso soni ya kosakana te otoza ya koningana aningisi mokili mwana o aza mwana na biso en tout cas laki parole moko be bakisaki sous confiance nanga et pas ya président nanga et puis c'est nga sous courage ya ko travailler encore dur et puis dans ba moment ya ambiance et to ya moi tout to ane ko vanda à tout moment je sanga petit nanga biso to ba kisimbi ngai ngadia dia Mbaloso Mangwaou to salamba événement ko sakana te et pratiquement nga cri ou na ko vimbaka tongolilo donc souvenir ezaka ndenga on sanga ba conseil voilà donc c'est ça merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, accent. Ouais, bonjour mes condoléances Jean Moulay. Bonjour monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Et d'abord Sangwaliwa Mangwaou ozwaki onde. Oui, maître Pai Sangwaliwani nazole on na Kinshasa. Na séjour na Kinshasa okamwa kaka po ngai na ali parmi ba réalisateurs ba clip na ya poto. Presque ba clip na sur 4 ou 5 c'est moi qui ai fait ça. Vraiment okamwa kaka maître Pai natika ki na Covid te. Ba Covid oyé abundi alongi afani na ndako ba crise cardiaque eko bakisama kati ya santé na ye vraiment et ça la passe moko na niveau 0 donc okango te mais malheureusement toaki na Kinshasa oui tala likola ba corona o mettre pas ya longi na ye
et puis bah AVC ko déranger santé na ye vraiment tozalaki na ye alors nakamwe nazole la mettre pas na mosika c'est triste vraiment ba vu ezate moyen tozonga ezate bon Kinshasa ezamboka esika zalaka auta vraiment tozolela eta ba artiste nyonso ba malgré confinement tosengi ba autorisation pour toi retirer plaque na ye esika ba artiste nyonso tout oh bazotika mokili barozala donc vraiment c'est triste mais nous sommes là. C'est triste. Na quelques lignes tu vas expliquer biso Mangwaou Maître Pai rôle bani. Mangwaou c'est Lady Murphy du cinéma congolais. C'est la personne qui pouvait jouer plusieurs rôles à la fois na kati ya film moko. Arobeta Grand Yaya Mangwaou ndengi wana akokobeta susu ba rôle ya à double rôle belé. Donc c'est l'artiste complet. C'est quelqu'un qui a commencé qui star na ena ba minzoto wela Chic Choc Loyenge ayoko sasko mouvement na etang bakaboni na ngadia diangadios et na ba poto wana asali ba carrière mingi tito ya consacré Lady Murphy du cinéma congolais. C'est ça l'homme que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. C'est ça. Il a laissé une famille, ses enfants sont devant vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la famille? Oui, tu as une famille, réconciliation, papa accueilli, tu as une famille encadrée, bana ndem balakisaka image ya mooi. Donc le rôle à batika ina bana, basunga bana, bisope ba papa na bango, tokotika bango te, nous serons toujours là comme des premiers conseillers et le monde en famille. Donc tu as lisanga ya libotana ya bana base à l'ensemble. Vraiment nous allons soutenir que bana biso, ba biso papa na bango tozali. Merci beaucoup, Jean-Molay. Merci beaucoup. Maman Loso, bonjour, mes condoléances. Bonjour, merci. Vous avez moko ya bana ya Mangwaou, to yibi Maman Loso pembeni ya Maître Pai. Et sangwaliwa na yozo ki onde. Basi. Saka Mangwaou sala kwa sangwa liboko na kati libota na ngai. Sala kwa sangwa liboko na kati libota na ngai. Mangwaou pesika pasi. Mangwaou pesika pasi. Mangwaou pesika pasi. Mais personne n'a bossé na ye. Mangwaou pesika pasi yaya. Manda kubati leo nazanga kimya. Nazanga kimya yaya. Nazanga kimya yaya. Akendo pemba nena kimya. Tama bomba molimo na ye. Tama bomba molimo na ye. Azakisika kimya. Azakisika kimya. Non. Donc j'ai passé. Vous comprenez, elle est en train de pleurer, c'est très difficile. Je pense qu'à ta simato, Maloso, Potosolanae, ça fait très mal. On a beaucoup de bananae, ce sont donc ses enfants. Et Mangwaou a laissé 3 enfants ici à Kinshasa. Et Mangwaou a laissé 3 enfants ici à Kinshasa. Ils sont là, vous le voyez. Donc ce sont là les enfants de Mangwaou, Maître Pai. Et ils sont en train de pleurer leur père. Ça fait très mal. Mangwaou est parti. Mangwaou, Lady Murphy du théâtre congolais. Là, il est parti. Tosta Koboni, Izapasi. Izapasi, Tozole, la Maître Pai à Tiki Bisso. Voilà, ce sont là ces 3 enfants. Et ici à Kinshasa, 3 enfants. Et puis en Europe, 2 enfants. Et Sali 5. Donc Mangwaou Tiki Bana Mitano. Tokabla Mawana Libotana. Yena Bandeko. Le tout est immortalisé. Mangwaou Nesika Oyo. Toyekoti a kombo na ye na place des artistes awa na Victoire. Toza bongo na Koko Dema na opesa matondo mingi et pas ya Fiston Basen de FB International et pas Dominique Ekele mwana Musakata et pas ya Fils Kinkela na bosanité Mama Bibiane, Mama ya bana ebele, Mama Bibiane yo moko zoyeba, Mama Emily Nzemba. Toza à la place des artistes, toza c'est la autorité politique pe ba koma pona rocha ko immortaliser Mangwaou awa na place des artistes. Le on a Koko Dema toko ba reportage na biso. Yo
motema mabe oyo ezali motema mabe te ezalaki façon moko ya koadresse biso mpo tokoma mire na mosala toyeba mpenza mosala ezali mpenza ndenge en tout cas basouvenir eza ebele mais oyo mpenza ya mpasi mpenza oyo esenga mpasi mpo décembre autaki kozala awa tokutani na tournage ya mama Mbalosomo ayebisinga te ka moselu monike nde namoni biloko na ye donc nde naye boye naozonga donc il faut tosala eloko moko kini fo eningana tosala cour de grand ya chic choc loyenge baseroi tosali babiloko moko mpendake ya bino bato bozala na biso bato ya poto tosangisi tolansi yango mais nazonga na poto janvier nazoya kokendakendaki maladi tokaki kutu maladi te briske bayoyebisa biso ke akufi donc eloko yango oyo alobaki tokosala tozongisa kini naye comprendre ke or ke lelo basuka oyo ayebisaka nga nde yango nayebisai nga yango tomona na bapiese nyonso bojoana maître S'il vous plaît, presse, s'il vous plaît, presse, presse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon, peut-être profiter de vos interviews la président Malamoko. Bon, profiter de vos interviews la président Malamoko. Il y a donc pour nous rendre honneur à Ndebonabiso ou à Titibiso. Pour payer Bandebonabiso, pour tout bailler, parce que à Wapé va s'en avoir Ndebonabango et que Biso peut être que s'en avoir Ndebonabiso. Tout ça, la réunion, c'est pour polémique entre Biso et Bango et Mangoaou, Azalaki parmi Moutoyo, Batoyo, Masala, que tous à la Biso sont en bon terme, ma polémique est à la tête, tout ça, c'est pour que ça l'union se marque au confinement, que cérémonie Nabiso et Salima, de respecter Mibé Kondenge Sali. Alors, on est comme on a si quoi, on a ici, Bozonga, pour respecter le confinement. Janify, Bangono surtout, Batman, Poto, José de Londres, tout le monde. Donc, vraiment, depuis Boutou, toujours sur là, toujours Lukakara, toujours sur là, toujours Bandeni, nous allons courir les capitaines, Awa. Quand même, pendant que la cérémonie est au Sama, toujours la cérémonie, nous à la place des artistes, beaucoup de place Bachaka, il y a des artistes, surtout marqué pendant l'époque, la victoire, dès que nous allons là, nous avons un petit peu de lever du corps, tout le temps, nous avons toujours des droits. Pendant la famille, parce que ma maman veut la famille, les chevaliers, Tatiana, CG Oxy, président de la personne à yo. CG Oxy, président de la personne à yo. Tous à la mission, surtout, on est déjà en confinement. Donc, ils ont dit que tous à la rassemblement de 20 personnes pour respecter le but de l'État. Il y a des artistes qui ont été malgré le confinement, tout ça quand même moi boyé, il est de matériel parce que en respectant les règles, il y a l'État, tout ça, mais on est quand même tout que c'est honneur. Merci président. Merci. Yeah.
oyo tosangani na oyo esika mikolo eleki baartiste comédien babungisaki moko ya bango na kombo ya Jacques Mukoza alias Maître Pai Mangwaou Grand Yaya. Lelo ezali mokolo oyo na poto esika atikaki biso baza komema ye na ndako na ye ya suka. C'est pour cela les artistes comédiens ont décidé d'être en communion avec Bandeko Bazo participer physiquement na enterrement na ye. De l'autre côté à Kinshasa, les artistes comédiens vont dévoiler la plaque honorifique en mémoire de l'artiste Maître Pai. Et un garçon, Oyo 3 Bazo représenté à Wale. Au central, précisément dans Mboka ya Mbanza Ngungu. Wana biographie na ye, mais sur le plan artistique. Azape na biographie na ye sur le plan artistique. Abandi Mosala Oyo vers les années, au début des années 80. Donc, aux années 81, 82, Abandi Mosala Oyo ya art dramatique. Otobe na mingi théâtre. Abandi na groupe Minzoto Wela Wela. Après Minzoto Wela Wela, ndenge esengaka balongwe na Minzoto Wela Wela basali Trio Mangamba. Trio Mangamba elakisi nini? Trio Mangamba ezalaki lisanga ya baartiste misatu. Oyo tolobi Mangwaou, Ma comme Mangwaou, Nga comme Ngadiadia, Mba comme Mbalio Sombo. Donc ezalaki lisanga ya Mangwaou, Ngadiadia na Mbalio Sombo. Na trio wana tomoni lelo moko atiki biso, moko azali na mikili ya poto, mais moko aye ko rendre hommage ya suka na ndeko na ye. Soki esika azali atelema pere tomona ye. Wana azali motoyo basalaki na ye trio Mangamba. Kolongwa basalaki trio Mangamba. C'est comme ça qu'on honore un artiste. Voilà. Kolongwa trio Mangamba yangwa comme nouvelle Loyenge. Pardon? Voilà, après choc, basali choc Minzoto, après comme choc Minzoto théo boko la nouvelle Loyenge. Voilà. Allez, ayeko ça la nouvelle Loyenge. La nouvelle Loyenge azalaki na artiste ebele ya minene. Abimisi yepe na chicha na nouvelle Loyenge, artiste lokola phénomène esobe. Azali mwalo pa bimaki na nouvelle Loyenge. Ayepe ko rendre hommage na ye papa. Soki aska azali a korote ko rendre hommage à Souka na oya ye papa. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Aye ko rendre hommage à Souka na oya ye. Voilà. Maman Loso est là. Merci. S'il vous plaît. Maman Loso est là. Voilà, voilà, wana na nouvelle Oyenge, entre autres. Doudou Ndjeke pe azalaki na kati, wapi yendego, voilà, ye wana za mama. Tozalaki pe na mutu akala, ya Johnny, oh, plus tard, azalaki le duo. Ya Johnny Tsakala, voilà, ye wana pe ko rendre hommage Souka, na oya ye ndeko. Voilà, ndenge, tolobaki po na nouvelle 2020, Maître Pai aye kotika biso na mboka ya Paris. Voilà, wana ti aye kotika biso. Mena simana ye atiki bana ebele, atiki bandeko ebele, asalaki na bango. Oyo pe lelo baye ko rendre ye hommage ya Souka. Ndeko moko ye alongoi musika pe alobi akoki kotika ngote. Jojo Moulex. Merci beaucoup. Le président Molaï Azali, Yepe Azali, le président Molaï, Yevana, voilà. Tout le monde va maman Constant, va Pépélé, va Sali. Il est pour se présenter à la place des artistes. Donc disons, il y a des compagnies sur la bana.
mbongo mingi donc ye kote ya mbongo asala bagage te mbongo na moko nayebi ye pomfana na Jacques ikozala vraiment makambo makasi makasi mais papa malamu masanga namona lisimo mpe Jacques nayebi te soki namoni wapi pasi oyo tolali na baetoko bamere venu residere nzambe asongai biso tozali na succès possible nzambe pasungi biso tokoti bana na biso tobali basi na biso Jacques ye wana lelo toyo kotika ye mokolo ya suka merci mingi surtout vraiment na komite na biso ya mpepc merci na oloba ebele te mpo nazokoka te aza camarade te wana ndeko na ngai mwana mama Comprenez, hein, le monument vivant, m'encourage. Le monument vivant, m'encourage. Par jeter un coup d'œil dans la symbolique que j'ai retenue Awa. Voilà, ça c'est la symbolique. Papa est là. Papa Sali Moussala Malam Moupé Makasi Namboka. Il restera éternel par ses œuvres. Il faut être fier de papa. Papa Sali Moussala Makasi a sepé ici bateau. A mis le coup de la critique en Mboka au Likolo. Est-ce que pour ça, on peut applaudir très très fort pour l'artiste? Pour l'artiste. Voilà. Vous allez maintenant avancer. Là, voilà, avancer. Là, vous allez placer ça les trois. Signe que papa restera éternel à travers ses œuvres. Yangwana, le nom va se dévoiler plaque magnifique à papa. S'il vous plaît, laissez votre gars-là. Ils vont placer les bougies. Laissez, le protocole va aider. Placer. Voilà. Voilà, symbolique Yabana, qui sont de cœur. Là, les Kakuna, les enfants vont rentrer, accompagnés de leur père, qui est papa Gotika, la Seko na Seko, à travers Tokoïko Regagné Père. Nous allons maintenant pour. Nous sommes arrivés presque à la fin. Voilà, s'il vous plaît, Bande Cognon, sur Totika Sko A libre. Totika ina maman na likambo ezali dévoilement à griffonner. Pour griffonner, écrit dans le registre de commerce. S'il vous plaît, on peut pratiquement musica. Voilà, là c'est le président qui est en train de griffonner. Quelques écrivains gothiques à la Libella, en mémoire il y a Maître Paille. Voilà, on a griffonné. S'il vous plaît, bonne de quoi presse. Donc, quand on se voit comme musique, mais on comment, hein? C'est pas un peu yétiawa. Nous allons faire juste un symbolique, même 4 personnes. Nous allons inviter également Papa Sali de s'apprêter. Là, c'est Papa Kodine Azo griffonné. Si maintenant continue. Songué, c'est quoi? C'est quoi? Nandeko Oya Sungi Biso na décoration, Aza architecte. Il y a comité, comédien, représentant, il y a famille, représentant, il y a groupe, place Chiksok Loyenge, Salaka, représentant pour que tout Salaka, 20, de respecter Mibeko Yamboka. Mais à travers cette rencontre ici, c'est tous les artistes comédiens qui se retrouvent. Même tout ça, moyen tout ça, les bisous, comme artistes comédiens, agissement à la bisou. Parce que le public nous juge faussement, soit à partir de Barol, tout ça là, on risque de croire que ceux qui nous donnent ça là, Barol est Zengi, donc ensemble qui Zengi. Il faut que, maman a tout ça la différence, la vie na biso, il y a qui comédien, la fille na biso, il y a qui parents, tout ça. Et c'est ça qui fera que même quand nous sommes
Et si quand on va passer par moi, est-ce que je suis de prendre au Yéwana? Mais ça va faire le Pénélope, la scène mobile de Kati. Vraiment, en tout cas, nous savons faire la différence et les gens vont respecter ce que comment tu veux être, ce qui dit partout. Souci Nangaï, les loyaux et Zali. Heureusement que plusieurs d'entre nous passent à la Kati de Makambonate. Nalobaki yango na liwa ya ndeko na biso Mundweri. Heureusement que Mundweri, quelques jours avant à la crise Oyo, et Mimakiye, Alanda qui conseille au Persakine. Mais na regretta ki mingi, nalobaki yango na stade. Pona on est des artistes comédiens. RTVC, on est des artistes comédiens. RTVC, vive les artistes comédiens. Voilà, là c'était l'hymne à RTVC. Mangwaou ekotikala aussi longtemps que Esika Oyo ekozala kaka awa, à moins que Esika Oyo ezala sous teme. Pendant tout ce temps-là, ndeko na biso Mangwaou akotikala awa, akotikala na biso. Alors, tozo longola soki to longoli Tobeti, Maboko, Makasi, vive les artistes, ou vive l'artiste de ce nom. 1, 2. Vive l'artiste! Vive l'artiste! Vive l'artiste! Vive l'artiste! Vive l'artiste! Vive l'artiste! On peut regagner la place pour éviter moto Soyabula, moto Safaïda Kiti, Basile Kamaka, Tobaïda président Papa, Basile Kamaka, Brifi, voilà, Moko, Batala Zita, Maman Lina, tout le monde. Batala, Papa, le président Papa, Moto, voilà, les artistes Zambala, le président Zambala, Batali. Voilà, scénario, ça sert Marceli. Par rapport à maman aux Olanda biso liwezali fait moko naturel liwezali mokano ya nzambe mona yango bazali ebele tokotanga bakombo te donc liwezali nzela ya nzambe tosenga kaka na nzambe nde atika biso na mokili te po jamais osala ngo donc tobana kosenga ye kaka nde mawa na ye esika oyo tokendaka po eliwa donc na moto oyo na kosenga fanatique asambela pona ngana kumba te tamutu ya okende liboso donc elingi koloba ete totambula kaka na kobanga nzambe koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV bosabone ebele Kichaka leri nyosho kichaka ti
mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyonso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabat nyonso Kilongo TV bijou bye.